Bonjour, bonsoir, bande Konanga, Congolais, partout vous êtes dans ce monde de vivant. C'est moi, votre maman Rosette la Fleur d'Ambour. Je viens encore une fois communiquer et divertir comme d'habitude avec vous. Donc, on se l'a aujourd'hui pour Natina, il y a mariage et il y a moi, Nanabiso africaine, hein, parce que nous sommes des Africaines, on peut pas, les Africains, on ne peut pas nier ça. Donc moi Nabiso Oyo, Régine Daniel, on a salé une vidéo, je crois les 6 ou les 7 juin de ce mois, pour le mariage il est qui le 27 mai. Régine Daniel a balaki papa il y a 59 ans, Namboka et à Nigeria. La fille Régine Daniel, c'est une actrice, il y a Nulu World, na Nigeria, a balaki papa il y a 59 ans. Mariage wana mingi si monde mon bimba batino so bande kolobela ngo papa wana za mukolo et tout mais maman nae abalisaki na mobali wana surtout que le babongo parce que c'est une mineure hein abalisaki mwana wana et lelo bande konanga ina zongi lisusu na vidéo wana pona koyebisa bino ke mwana wana Régine Daniels papa na ye amonani papa na ye aye papa na ye alobi non mwana nanga oki kobala papa oyo te papa oyo azali camarade nanga papa oyo oyo abali mwana nanga tokola nzela moko toza presque âge moko papa oyo oki ozala koko ya mwana nanga na kondima te ke papa abala mwana nanga donc papa ya Régine Daniel amonani bandeko nanga papa ya Régine Daniel ake na tribunal ya Lagos na Nigeria ake kofunda mobali ya mwana na ye otokotanga kombo na ye awa te pona respect na ye ake kofunda milliardaire politicien milliardaire o abali mwana na ye lokola 6e bureau papa ya Daniel aye komonana aye kofunda mutu wana boye baza na Lagos na tribunal ya Lagos ake kofunda mutu abali mwana na ye alobi mwana na ye azali mineur. Si je comprends bien c'est que maman ya Daniel ya Régine Daniel mama Rit na mobali na papa ya Régine bafandaka ndaku moko te babotaka bana na bango mais bavandaka ndaku moko te. Alors papa ya Régine amonani aye alobi libala wana ekoki kozala te ake na tribunal ndenge naza kobetela bino lisolo boye bauti kobenganga bapesinga message. Papa ya Régine Daniel aye na Lagos auti je ne sais pas il paraît afandaka soki na Angleterre aye na Lagos parce que amonaki na ba media libala ya mwana na ye aye siko na Lagos na Nigeria aye ko déclarer mwana na ye alobi libala wana ekoki kozala libala te parce que mwana na ye azali mineur. Biso to bande ko loba kutu Régine azana 17 ans papa na ye alobi Régine azana 16 ans. Régine a kokokisa 17 ans le 6 octobre cette année. De Régine a kokokisa 17 ans papa ye na ba preuve nyonso alobi mwana azali mineur akoki kobala papa mukolo wana te po papa wana aza kutu camarade na ye batanga place moko ba joua balle na ba quartier ka ndenge ezalaka ba joua ba balle ensemble et puis basala na entreprise moko. Il paraît que papa oyo abali mwana na ye azalaki patron ya papa ya Régine. Alors papa ya Régine alobi mwana nanga non ça ne peut pas se faire comme ça. Tu peux pas marier, ce monsieur ne peut pas marier ma fille. Parce que azali papa na ye oki ozala pe koko na ye, alors ngai na boyi. Papa ndenge nazo yebisa bino boye non so na bino boye papa ya Régine Daniel aye na Nigeria azana Lagos na tribunal akei kofunda mobali milliardaire wana multimilliardaire wana papa Régine akei kofunda ye na tribunal ya Lagos po bazongisela ye mwana na ye mwana za mineur. Alors yango na ye koloba na ye kopesa bino message on a pas topesa ki bino message que Régine abali. Alors na ye d'abord avant na expliquer bino na yebisi bino yango na lingi siko na yebisa ba mama o babatelaka bana o mibali batikaka bango na bana ba mama na ngai en tout cas merci félicitations o bobokolaka bana bino moko mibali bakenda na yebi na kotanga pete ba cause ya ba séparation ba mariage ebele mais je voulais seulement féliciter toutes les mamans qui gardent les enfants qui éduquent leurs enfants seuls na niveau que moi na comme na niveau moko boye a comme peut se prendre en charge. Ba maman en tout cas bravo na bino félicitations na bino ba maman nyonso ya monde oyo bazala ba femme seule ba batela bana bango moko bakolisa bana bango moko. Et puis na kozonga sikoyo epa ya ba papa na yebisa bino
nalobi ba maman, pourquoi? Parce que bato ebele bazali ko critiquer maman ya Régine, maman Rite Daniel, bato bando critiquer yo maman Rite, o ateki mwana, o asali boye. Problème un peu mususu ezali nini bande konanga. Pourquoi na zui sujet o pona lobela on a communauté nanga? Parce que beaucoup de divorces maintenant ezo sala ke bana bazo yeba susu bazana orientation. Moi na soki akoli papa azate. Moi nazaka na maman. Donc azana place oke ko senga conseil te. Po ba papa na biso bino bozala kana ba maturité ko leka biso ba mama. Peut-être soki papa na maman bazala randa kumoko. Tam suli kambwana elinga ke elekati, elinga ekomate. Papa alingaki apesa conseil, moi nazana no muke tika ye a continuer na carrière na ye et puis azama ye, azana talent ye, tout ça tout tika moi na atanga. Mais tellement maman elle était seule. Donc elle était le seule de prendre la décision. C'est pourquoi maman prend azwa ki décision wana ake ko balisa mwana na multimilliardaire wana. Mais ce qui papa peut-être azala ki wana tam selinga ki elekate et ça le maté. Ba papa, mabe ya biso ba papa africain. Ce qui est au Cabane, surtout en apôtre, ce qui est au Cabane na moi si. Au Vandisi, bana et pas à moi si. Au comme le banga na zana mbongo te na okende kuna te na otala bana te. Ozo bossa na ke na age ya moi na zamuke. Ne éducation ya moi ne sale maka. Moi na soki asia bandi kokola komi na ba age ba puberté wana ba 16 ans wana o Daniel na biso azana ngo. Eza place passe pour yebisa stop ne fais pas ça, fais ça. Mais si l'éducation a commencé dès le bas âge. Donc l'enfant là sera bien éduqué et puis akobanda ko réfléchir avant de faire quelque chose, il va réfléchir, il va raisonner, est-ce que ce que j'ai fait c'est bien, est-ce que c'est mauvais. Pour la éducation au bazwa ki na ba parents. Mais nous laissons les enfants donc bango moko kaka boye éducation et la riz comme on dit chez nous, l'éducation de la riz que les enfants ramassent si la riz et puis ba komi ko sale lango. Il paraît maman Ruth Daniel abotana papa ya Régine 4 bana, 2 filles et 2 garçons. Mais atika moi sina bana, conséquence yango yo. Siko akomi koya aki siko na tribunal aki ko funda, c'est bien, c'est son droit. Mais est-ce que azala ki wana pona bana wana? C'est ça le problème. Est-ce que azala ki wana pona bana wana? Atikeli moi si kaka bana, moi si aza actrice et ba film na bango ba nigérien wana. Donc elle n'a pas beaucoup de temps pour s'occuper des enfants, pour s'occuper de l'éducation des enfants. Donc maman azala ki na makambo na ye akenda ba tournage akenda boye bana bazala ki sikoyo ko vivre kaka na éducation ya ba voisin ya balabala ya batu. Alors l'enfant envié peut-être azala na bambongo ayekuta na papa moko boye ya mkolo papa okyo la kutu papa na koko na ye akeko bala. Pourquoi? Parce que il y avait personne pour la donner l'éducation. Franchement ba papa na ngai na yeko lo bango par rapport ya ba papa o batika kabasi ba femme seule basé belé na bana. Mais au comment on a papa le kakate mais mundele ata soki ba soani na mwasi ata ba wele nini mais mbana na ye en tout cas 2 semaines et 10 mois bana il faut ba kende fa papa chaque 2 semaines akomema bana na ye et pas na ye o bana pe ba ye ba éducation à papa apesi bolingo moko boya sali relation moko boye na bana. Pourquoi? Parce que moi na le raison na pour que papa est là. Même si maman a pesi nga solution tona benga ta papa na solana papa si réellement ndenge bato bazolo ba ke maman Rite Maman Rite Daniel yemutu a teki mwana na epona mbongo. Mais ce qui papa azalaka ko se présenter parfois. Ce qui mwana ayeba ke papa zawana. Aukaki peut-être ko benga papa ko yebisa papa papa idée na ezani maman lobi boye. Mais cet enfant là azalaki na mutu akotuna te yango akende kokota libala wana. Lelo siko papa aye ko bima akomo loba no mwana nga za na 16 ans d'ici le 6 octobre 2019 au Kokisa 17 ans. Papa y a ba preuve. Il paraît que maman Rite na milliardaire wana basalisa ki ba faux papier, basalisi ba faux papier à mwana wana pour papa wana bala mwana wana. Ba loba ki mwana za na 18 ans. Papa na ye propre, papa na ye o abota ye. Aye siko na ba preuve. Papa lobi non mwana nga za na 18 ans, te mwana nga za na 16 ans, azo Kokisa 18 ans le 6 octobre 2019. Bota la siko likambo vraiment oyo likambo oyo vraiment nyoso wana conséquences eza nini po ba papa na biso bazalaka wana te ba ebike social ezali bana bakolia bango social bazana ndako pe ya social ngana ya osala nini mwasi na nga bengana ngai mwasi abengana yo me bana papa bana lelo siko komi ko déclarer mwana na epo mabe koti. Or si s'occuper de ces enfants là. Si s'occuper de ces enfants-là, je ne pense pas que ça allait arriver à sa fille.
parce que moi nalinga ki azana côté mi balé à kotuna otuni mama lobi par exemple oui maman lingi mbongo mais OK papa côté papa bazala bango strict papa bazala ka pona intérêt à moi na papa koke koloba non et que ça les maté avec ma fille non voilà mais le problème c'est quoi moi nazala ki na papa te ba papa na ngai bokso ki parana bana po mwana ozomona e mwana lelo ozomona na 3 à 4 ans lelo asa lelo ko tasa mwana muke mais azokola et puis azokola avec quelle éducation azokola avec elle est influencée de quoi et de qui bosa wana te pona bana mais lere bana siko problème yeto mwana komi na vie ale komi siko ko bima ngande papa ngande mama palobi mutu oyo aloni lipa mutu oyo aloni pardon mutu oyo aloni nguba aoki jamais kobuka madesu mutu aloni madesu oki jamais kobuka nguba yo obuki nini po olinga lelo ya ko déclarer mwana na yo mama wana peut-être ba charge le kaki ba charge za tellement ebele milliardaire moko multimilliardaire moko abimi donc omoni pauvreté e kangaka miso o balobaka la ventre affamé n'a pas d'oreille peut-être pauvreté moko ezali wana 4 enfants azokolisa bango moko milliardaire moko ayeko bima alors maman andimi ateka mwana na ye pourquoi parce que papa n'est pas là papa a présenté papa pour s'occuper na bana donc ndenge nazobisa bino boye papa ya Régine Daniel azana tribunal depuis lundi de cette semaine a comme na Lagos azana tribunal ayeko funda mobali ya Régine Daniel oya uti ko balala officiellement bomona ki bino moko ndenge maman azalaki wana c'est la maman qui faisait tout c'est maman qui était au four au moulin pour que mariage wana esimba et d'un coup papa aye alobi no mwana nga azana 19 18 ans te po bazolo ba mwana azana 18 ans nya kusa 19 ans papa aye na ba preuve o ezola kisake mwana na aza même pas na 17 ans donc elle aura 17 ans le 6 octobre de cette année papa aye na ba preuve bato ba oti ko benga biso na niveau ya Nigeria ba pesi biso information wana na lobi na kotika ngote na ko partager yango na bino bato ba yebi Régine Daniel te aza actrice ya Hollywood mwana wana ajuaka ba film na ye na mama na ye siko mama na zaka femme seule na Lagos wana akolisa bana na ye et puis d'un coup un milliardaire aye abali mwana wana alors bato monde entier bazo critiquer lo kwango ba actrice na ba acteur nyoso ya Hollywood ya Nollywood ya Nigeria bazo critiquer mariage wana alors d'un coup mama na ye alobi mwana zakomi na 19 ans alors d'un coup papa na esiko ayeko bima presque 1 mois et demi à mariage papa ya mwana na ayeko bima lobi aye na ba preuve alobi mwana na ye azana 19 ans te mwana na ye azana 16 ans azokokisa 17 ans le 6 octobre de cette année 2019 donc pour un bazana ngona parquet yango wana nga nazo condamner mingi mais na sali yango na communauté nanga pourquoi pona ko condamner ba papa o batika ka basi na bana bango moko bandeko otiki papa nanga otiki mama otiki mwasi na bana bino mi balende bozi problème bana baza ba innocent na ba innocente abatu ba yebi problème te alors s'il faut s'occuper de ces enfants là si po kutana omona mtu mususu noke kutana suna mwasi wana te na bana wana pesi bango cadeau non papa bana bazala cadeau te papa na ngai bana baza cadeau te soki oboti na mutu yeba ke boza déjà na lié boza déjà lié pour toute votre vie parce qu'il y a un enfant déjà entre vous kotike la bana ko sondo la bana pas moi cité alia ka social alinga na mbongo ya bana te na sundoli na bana non parce que bana na bakokola na éducation ya yo papa te ezala rapasi ezala bien bana bakola papa za wana mama za wana ata boza lisusu mwasi na mobilité mais à chaque fois ozoleka ozwi bana okena bango epa na yo na ndako yo ozovanda ubi ata osi obali mwasi mususu mema bana okena kuna epa bango epa na yo bana bakokola na affection wana ya papa bana koyeba qu'à chaque fois si on a un problème on peut aussi appeler papa si maman n'a pas une réponse je peux appeler papa si maman je ne suis pas convaincue de la réponse de ma maman, je peux appeler mon père. Mais botika bo sondola bana ka boye, c'est sûr que Régine Daniel wana aza basun papa on a sondole pas maman bango maman rite ya batu la pauvre mais maman rite ce qu'on charge à 4 bana. Alors à quoi que ça n'importe quoi, les ventres enfamés n'a pas d'oreille. À quel côté comme moi là ce qui peut moi na ye moko pona puberté et que côté ça epo azo linga atambla na ba Porsche na ba voiture ya minene ake kondi malibala wana pona pasi
Or soki papa azalaka wana omoni mwana atozo pese ba million te mais lakisa ye respect ya bomoto na ye, lakisa ye ke aza moto, lakisa ye ke aza important plus que le matériel. Et puis éducation na ponga papa nanga muto apesa nga biloko wana. Éducation na c'est papa qui peut donner à un enfant. C'est un papa qui peut donner à un enfant. Parce que toyebi na basi na mibali to uta planète morote. Basi bazama makambo na bango balinga balix balinga makambo belé balingi mbongo balingi c'est normal. Mais mibali bazaka mingi na kibomoto wana. Alors omoni ce que sangisi mukia papa mukia maman et pesa ke loko moko bomona mwana azali aza mayele. Mais siko papa yo depuis okenda boka bwana na mwasi me bana tala bana baza bana na yo. Baza ya maman na tikele bana non bana baza ya ye moko te tala siko papa ya Daniel lelo papa ya Régine lelo azo souffrir aza siko obligé akine na tribunal na un millionnaire. C'est pas facile, c'est pas facile. Ba papa nanga conseil moke nazala ki nango yango wana information papa wana ke ko funda pona mwana na ye mais amona ka bana te avanda kanene na mboka mususu mais mena lelo bana sikoyo baza na papa te bana siko baza na papa te bakola ki ndenge wana mwana comme ça n'importe quoi papa siko ko bimali comment ça papa wana passe. Mais est-ce qu'il a gagné procès wana avec un milliardaire? Est-ce qu'il a gagné procès wana moke nazala ki nango pona bino yango wana bande ko na ngai. Merci beaucoup pona kolanda ngai. Merci pour na oyo boyoki na kati ya message oyo ezalaki ka ko expliquer bino ke papa il faut tozalaka wana pona bana po mwana atikalaka jamais kaka mwana akolaka mwana atikala jamais kaka mwana non mwana akolaka lere pe akoli ya kobanda osala biloko oyo ekosepelisa yo te okoyoka pasi. Donc il faut s'occuper de l'éducation mwana dès le bas âge. Et c'est ça l'important. C'est ça le message que j'avais pour aujourd'hui. Il faut s'occuper des enfants. Ne laissez pas les enfants aux femmes. Ne laissez pas les responsabilités des enfants aux femmes. En tout cas, surtout mingi na ba communauté na biso na poto ba maman de bazo s'occuper na bana. Vous êtes où les papas? Parce que bino mi balende bo soani mais bana baza ba innocente. Alors il faut faire attention mes amis. Merci beaucoup. Message pour kena zaki nango pona lelo yango wana papa ya Régine Daniel ayeko funda milliardaire o abala ki mwana na ye ezalaki na batuna qui était yaza papa. Mais ce qui est grave, il y a moi c'est bavanda kanda kumorote. Alors la maman a fait son choix. Yakobali sa moi un milliardaire. Aujourd'hui maintenant là, papa est commis procès. Après mariage est commis procès. Pourquoi? Parce que papa azala ki wana te. Papa bozala wana pona ban. Ba papa bazolandanga o bazana ban o batikela bango basi na bango bozala wana pona ban. Ya ko récupérer ka ban même des fois pendant les des week-ends par mois. Et que ça la bien pour na bana pour l'éducation ka bana na. Merci beaucoup nyoso nazala ki nango pona bino lelo yango wana na lobby merci bye pona bino nyoso bye pona batu nyoso balandi ngai bye tokuta na neni mususu bye bisous bye.